3W Boboko ya Boka. Bonjour Bandeko Nanganyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya Mboka. Site mibalete karamoko. One love. Mbote na bino balanzi à www.bomokoyamboka.com. Je suis Jeannette Molukangoy, bama ya sika ba nouveauté na Bomoko ya Mboka. Nazanga mote naza pena collègue nanga à se présenter. Chers internautes, merci Nabino Batubolanda Biso partout dans le monde à www.bomokoyamboka.com. Biso yo o Yvonne Alubaka, ba nouveau bolukaka, bango yo baye. Ngai Ornella Miezi, autrement dit Ornelune. Hein? Orneline, moi si à Sanza. Ngai naza na kati ya Bomoko na kolobela na émission ya bino ya Bomoko live. Lelo tozana émission o bolandaka Bomoko live tolingi tolobela ba maman ceux jeunes fazoko la comme na âge à puberté nde ba maman biso bon na culture africaine ba congolaise ba maman la biso tellement que moi so nezara moi mingi so moi na koli ba kokalisu kolobela mona to moi ha mama banzi maman kogangela mona yo na ebisio na mono suna mibalite oh yo boye alors tolinga un peu toye ba soki ezalaka nini on est là ko kolobela biso nano pourquoi ba maman ba koka ko ebisa biso te peut-être ko mona mwana comme na période de règles akoya ebisi maman te maman de ezaboye je vis mes règles tant a ebisa maman bongo maman pe olia vandisa mwana na âge à puberté soit moni ba règle na bana non règle ezanini eloko bo ezani puberté ezanini ameka mpe ko conseiller mwana au moins ha maman bandi non monde ezaboye so pusani ndeti biso ndeti ngafe ba ebisa mambwana omoni ndenge za boye ndenge omoni makambo oyo soka opusani to otutanika na mobali mba moko o okozwazemi omo ape mwana ke peut-être premier contact à tout type na mobali ta musu na classe peut-être ba frère na ye ou soit akutani na noko na ye mo bo mwana ko mokima ngape ko melanga ona ozwazemi na kepe boye pa na zone na classe na ko se sabidel la bisote procès boye no ata pusa la pemela procès te o sala boye te okozwazemi ta on pe la ke na meki na moni ke na ce que l'on zomi tuna c'est que maman ko seki ngaito ezanini Ornella yo pe le jour kali solo ana histoire ya zemi au moins na période ya nini boyo non maman aoko kolobela mwana te oui na yo kali solo ana na yo kango elobamaka mingi surtout so bana bazokola eza erreur mingi o ba maman ba inculquer la kati ya bana ceux qui ozo bokola soit ozana mwana no aza jeune fille ou soit aza mwana no te mwana ta ya famille ozo bokola ezaka bien mingi ko vandisa mwana ko conseiller que mwana ake ko landa tolina libanda oui plus o bana bakola na ngo eza makam o bana bakutana na na libanda voilà yango mingi bana ba jeune fille bazali ko beba mingi parce que entre jeune fille na maman na ye y a pas l'amitié ouais ba maman le babo sanara que moi na moi si aza camarade no oui camarade no liboso eza moi na ya moi si oko komisa mwana moni ba misunde tibiso bo mo mona ko lekana a déborder donc abanda moi tamuso akoya na mobali na ye wana bovanzi soit a se limiter sous te peut-être le roi la biso ba maman congolaise et loko ba evitaka mais non kasi na moi soni wana parce que de fois to comme ko copier culture européenne et pourtant biso moi babiloko na moi soni moi culture wana mambo wana moi soni moi nini ezala rango déjà donc maman azan ba limite maman azana ba limite yo yebisa mwana o ndengo zabo donc eza moi pasi po o mona maman avant d'ici mwana ndengo zabo okomi déjà moi si alors tala moi si soka koli ezala kabo moi si faut ozala boy biso ana RDC en tout cas sur 100% et cause ata moi 40% ya ba maman o ba vandisa bana na bango ba expliquer bana na bango que non moni ndenge zabo photo sala boy photo zoni sa boy eza moi pasi vraiment kasi yango na bane koloba soki maman ozoi ba kovansa mwana dès les bas âges au conseiller mwana yo oui ba kotelsa mwana yo soki mwana mwasi azaka ndenge ni oui ba kosola mwana lokwa camarade na ye lokwa camarade na plutôt mwana tango akola dana image wana
ezamaka mususu po yeba ke bakama pe babebisaka oui bakama bakama surtout na école mwana akoli déjà bongo ebida koloba na mama na ye ando so sa mama na ye bien plus moi nazala ouverte et pas ba camarade mais pas maman à bomba. Oui, c'est ça. Or ce moi nous déjà comme déjà que zala ouverte et pas non, il y a d'autres choses peut endosser la thé. Et pour que ça que camarade à moi n'est bon, il y a d'autres choses encore ça la thé. En fait, ndeti par exemple, garçon moi linginga lanzela, hein? Yo oza maman, garçon est abordé lanzela à linginga. Parce qu'on a vraiment étant une fille congolaise africaine, non, ya pena na vandisio maman ndenge zaboé tala kutu, moi mobile ba linginga maman lobini pona yo camarade on est le monde des abonnés non ya nanzela balinginga et pas jeune garçon mo boy nandima to nandima te siko nga na ye sikoyo na ye pena na banzo yebisa yo maman des abonnés balinginga nanzela est-ce que maman na okonzima to na okonzima te o mo ateke maman robeta nga pena ko non ezate ke oye sa maman ba so ba maman kili yo nga ko muninga na o komo sakana obeta yo kiso pena soli na biso ba non ezate ke mo na ya ke ay sa maman na bon au fur et à mesure sola na mwana oyeba comment akoki ko se comporter oui ba makamyo so kuta na nzela oui oyeba kina sola na maman oui Pourtant, ça moi nous a sans tabou. Donc, oyebisi maman, est-ce que vraiment soyo pe no comme mère? Oyebisa maman non. Oyebisa maman non que maman balinginga non. Oyebisa siko nini. Mais soko kuta nelo ko bon nzela. Du moins oyeba qu'est-ce que tu dois faire? Parce que au sola déjà maman en tout cas moi na nga peno oyebisa ngai maman ndeza boina kutena mwa mobali maman zaka na sisa idée na ngate loba ya ponde za ba maman misu balinga buzo bate ba maman buzo bate baza tongo swana maman na oyebi dake maman ayebisanga boy maman ayesanga boy te maman ayebisanga il faut pas mon mbali il faut qu'on se comporter boy pas c'est pas que sokuta mon premier contact sokuta mon mbala lingi yo OK pas maman ba linganga non okuyebisa pe maman ndeza boina pesa he bizu est-ce que mais zana si ça idée na ngai ya cheve ya oyebisa maman non te de peur que maman na yo oui abande ko vandisa air nyonso oui abande ko talisa vi âge na yo otalisa po ezaka ba âge otesa moni ndeti ezana batu mususu azana ba mama te azana mama te mais ndeba maman balobaka bapi ya mwana conseil soki alingaki ende wenze mais so déjà uti wenze eza mwa pasi maman nanga akitanga na âge ya 12 ans oui nakona papa mais comme mon père me conseille na ba âge nanga na mukie à chaque fois on sanga au jouer des rôles la papa na la maman voilà azaki sans tabou ça dépend il y a degré d'amitié bozana azaki sans tabou ou soit peut-être parce que cause peut-être musu papa aza soit médecin aza banini mo bona aza corps médical ça dépend bon aso aza corps médical mais exemple à suivre exemple papa aza technicien papa ça net électronique babilo mo bongo est-ce que vraiment ndenge papa aboko liyo nde tolobi bo maman azala te maman tikayo papa sko a technicien yo est-ce que vraiment non papa j'ai vu mes règles au sommet la bande génique est-ce que au papa bino a technicien wana bon ça dépend il y a amitié bozana on a papa na yo ça dépend des degrés d'amitié. Papa n'a pas technicien, tant que soit bimana, tant que soit bimana. Non, c'est pas exactement technicien, il y a la commerçante. Oui. Et ça dépend il y a papa on a accolé bino. So papa bino accolé sa bino. Ko sola bien aye. Les gens demandent so maman na pas ko kino poza la, aza corps médical mais so maman na azaka elongi mu pandi ba maman baza so akoti ba so ba. Ma soda c'est katé. Jour yeba mon ami ne ka so ko bosse. Ba maman wa. Ko ba nda ku misu peza la bongo e ko sa bino nyonso bota na bino TV ko bozana bino à l'aise soka parents aye o sentir mutu na mutu akio luka ona ki o sa devoir ona continue ki o sokola ona ki o simba basani po azo éviter contact na maman quelque soit maman waza ndengeni quelque soit en social à maman wana quelque soit ba niveau d'étude na yeto ndenge na yeso ki maman wana caractère na nano eza kaza très colérique oui a message ça ko sangisa bana te apesa bana ne conseil oui Eza pena mwana mususu atali maman vraiment or mon ate abandé sa maman ba onde nini ako kende a se fier na grande sœur mo ya quartier ou soit grande sœur mo famille kasi on aime des bébés ça voilà omoni mwana azo copier o mona pena na mwana dans moyen te kaka na mwana kututa musu mo libale yebo oye bate na bando yebisa maman biso ndenge nini yango ndem mutu ebebisa yango eza bien ya kozala camarade ya mwana de les bas âge oyo bakosola na mwana na yo siko mutu oyo akoza plus proche
ya mwana eza papa ou bien eza maman? Eza maman. Eza maman pourquoi? Eza maman parce que oyo mwana mwasi wana akoma lobi. Oui. Il faut ceux qui maman bango aza une femme modèle. Vraiment. Aluka mwana na ye ya mwasi aza modèle kwa ye. Voilà. Bon, donc aluka mwana mwasi aza modèle kwa ye, akosala mwana na ye mwasi na lolenge na ye. Oui. Andako conseiller mwana mwasi, puis ton mwana mwasi andako tambola toujours na idée ya maman na ye, toujours na parole à maman na ye. Oui. Ata kuta na likambu na nzela. Quelque soit ma mère me disait ceci, ma mère me disait cela. Il va affronter problème. C'est que ceux qui disent par exemple, maman baza vraiment baza très attachée na moi nae, hein? Baza vraiment très attachée des ala na lingi pe maman ebi mobali nanga. Parce que si elle arrivait que tant mususu si il arrivait pardon, tant mususu na comme na pas ma zemi, tant mususu zemi na epe boy na fandi si maman. Est-ce que na fandi si pas maman? Maman ndenge za boy en tout cas na comme na zemi, maman tala boye. Est-ce que ndati ponde ti sonne na web sakamano ko ba te trouver solution to qui pas famille mbalo hala ba biso he wala ba te avortement talika boye on est là na ba vie ya passion na ba vie ya pasi oyo ndeza bona ndenge na zotanga en tout cas na quartier mimi biso totala pour la bisote o tata musu na avenir yo mo ba rancune les entre nous les femmes o talika boye ye wala bota tenga ba mona la zemi aboye na botoke toke o luka solution. Est-ce que maman waza moboti o pena sola bien na mwana o lingi mwana ye akolongolisa mwana ezemi to o linga bandima na bango soni wana po yeba ke mwana so a baby lelo na kati libota surtout moi si so a baby ba papa ba rejeta biso comme omoni mwana yo mais siko so mwana lelo o réussi vraiment aussi si pe classe honorer bango dans ezaka tolo mwana nanga ipola yo siko makambo wana omona ngondeni. Bon, ça dépend ya ba maman parce que ça ba maman mususu ondima na epa kelongola mwana ezemi juste pour na ba abo ya kuza humilier. On est là. Ndeti là. Ça dépend de la maman. Ndeti nga pena boyeko. Yote na leki na ngato chende tinga leki na nga pena yebisa nga pena onde za boye ya ne za boye na bo. Ne na bo pela nga pena na sepeli. Nde za boye leki na nga tala kana ba quartier nde zalaka. Omoni. Wala to kanisa ki yonde ko ba to za kanzo kande pe mwasi na mo ba jeton wana. Otalika mo to supporter makamwali zate. Po comme supporter makamwali zate. Tende za bo atuka to créer la biso to boma la biso ka mutu et c'est l'hôtel nzamba nzamba mawa polisuma munele tonzime okoteli felo polisuma munele panza beza kana kote da nyo c'est ça la kande moko to bite to sali ni to boma siko lobi moi si akena nini akena ndako libala ta musu o concevoir te au moni do ba maman kasi on ndolo ba ça dépend ba maman msobo eno za humilier moi na bon pour papa baza akokanga pena biloko non ta fille est ton amie voilà le non ta maman azala toujours amie ya mwana na ye donc yo oyebi que mwana na yo abimaka sana mibali azaka boy na boy dans nde makambo komi boy bosani ni bokanga bisaka na bilo bokende botikela nganda. Ça dépend de maman. Pour moi, et ça fait maman msupo. Yango ba maman ba koma bwana mama buzoba na biso so yena ba buzoba na ti côté ko bandela ti côté yo moko sani ni ambale. Da maman komi ka ko chaque fois moi pour aboya buzoba asombelo ka banjenique yo aye question boya buzoba te. Yande ba manque connaissance ngalo bon c'est que so boya buzoba te. Oui parce que nzete ono o etengami wana te comme niveau c'est etengama kala ozanga moyo redressango non e bande nini omoni deza non e bande nini micha na place yo kana micha na place à maman omoni bana donc génération na génération peut-être yo tongo banda ko sa maman bino maman na ki okanga suki chaque dimanche au lycée to OK collège toloba ndeti ta mususu moi chaque dimanche na chaque samedi oyebi kana fongo la suki samedi so na utse ko la fongo li suki lobi na tonga peu prière non que ça non que ba kanga suki yo ko yebi OK na ko kanga suki da peut-être samedi o mi pese déjà mbongo na yo avant te ba kanga suki bo OK ba kanga suki après wana OK o tambolo na yo omoni tango siko yo o balo bodio o milobeli lo kwa ngala banda ko kim na ndozo temps tant banda kanga suki siko nga bana na ngai na ndo bengela bango 13 bando ya tina ndako yeba ke bana balekela kwa ba parents maele maman je ne disconviens pas bana balekela kwa ba parents maele eloko eza plus okoki opesa mwana na yo oui conseil moi so mona otambo na conseil partout ozala
Maman mabe bana basala mabe quand dobi bana balekela ba ata na nzela ekole okomona pena koti pa dusoli ata na nzela église mais soki aza bien formé mwana wana au format mwana en tout cas makambo pe ya lokutana nini eza information te parce que batangela ngo classe te omoni so déjà eza nango dala na yo mo makila wana nde ezala kaka ezongaka yaya po mama biso yebisanga peut-être so osenge mbonga syllabus bachele moi $5 le mama te eza $10 alors ayaya yeba yo pe ozala parent omoni ezaka bo kasi te likambo côté langa côté ba syllabus na mbi bana nga pe bando kosa la baronga likambo nde eza yango wana po ata okosa plus te parce que otala non maman nanga o souffrir pour nanga na ndimi te ke okosa mingi si réellement oyebi nde maman na zwa mbongo bon na yebi to otala na okosa mingi tongo oboya okosa mingi wana outa ba accident mo ya mukie kaka po oyokela maman no mama eya déjà nini eza déjà kanisa ende mona mais balobi pe qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel lokwa mona ende mona oyo yebi kande ba université comment un mois lokwa ndenge moko na mona oyo mona na okende obima osaki ndumba na kimoyibi vraiment na ndako bayebi te ni papa yebi ni mama yebi olobi nini pour la maman au bazwa attente vraiment il y a dialogue na bango ba maman au bazalaka amoni mwana ndeti ba parents misu amoni mwana na mwa mobile na nzela ako tout na temba la maro aya beti parce que yana ba bana basi misusu ba se sentir à l'aise so azanela ba camarade ba mbel pour éviter de problème omoni so zamba camarade ba mibali jamais ba ko yela yo ba beta yo nini boy totke ko tuna siko eza mama misusu ye alingi te amona ata na quartier amona yo na mwana mobali te pour la maman na azape ata na temps ya dialogue te o ndenge eza boye c'est comment tu vois règle peut-être ça là autant de jours après 28 jours peut-être au komona ngo boye na boye faut au sokola balinge na yo faut ça toujours propre faut que désinfecter babilo na yo nyonso ba maman na do ba mitikela mwana amiyebela ka na école moni de ba misu bataka na école batangisaka bango donc bazana cours éducation la vie de ba pesa ba madame na bango na ba prof na bango nini musala wana yako pour chuter je dirais c'est sûr ba maman wana vraiment eza bien te et conseil en fait ça ba maman wana ba meka ko sala effort pour na bana bango yo moko oza yo mom to bongisa mwana yo mom to yeba ko tesa mwana ba valeur na ye tant que femme pour ne pas mwana yo à regretter un jour na avenir ay ba valeur na été azala mal propre na vie azala inutile na société ezaka yo mom maman de mutu oyeba ko talisa mwana mwana le so aza salite ko banga na te ezongela ka yo moko partout okende ata na classe na baninga ata lobi ke na classe maman parce que baloba peut telle mère telle fille la classe ba kendaka ko compléter parce que na classe na so akei on doit une forme stabilité il y a d'autres filles moi ça m'a pécané ça déjà azo dégager vraiment maman bon moi ça salité on peut pas ça ndenge ni nyango je finis ça ka yo ata na église OK on église ba ko changer l'église on so ka kendaka salité ezongela ka yo je dirais que ba maman ba meka ko pesa bana bon conseil à malamu on les acquis conseil na ngai participation na ngai pour na ba maman bon ba maman biso to akabana bino donc pour camarade ya mwana mwasi ezala toujours maman ole mwana akezo éducation to ba camarade ba ke ko sa libanda faut maman yo mone o la kisanga oyeba que non faut onika ba sous-vêtement na yo peut-être oko banda ça fait non ndeza bo tamboli atatango o lingola la soit so mali les ali oko la tana sous-vêtement to oko zo non o se rincer soit o se débarbouiller juste pour nous autres za ba partie et dégager ka bani liba odeur nango na pesi mobali mbinga lokola nzambe Hervé la mbote tolinga khowa mingi gelo DG tolela mwa mingi tonton Patrick Momo Nasia tolinga mi patron la biso donc ba boye bazalate ya boye bazalate donc nzoto bilamba tonton Papi Momo amupanzi donc moi total écoute zate po choco frappant na pesi mbote à ma maman que j'aime beaucoup Antoinette Lula à mon petit frère je le mbote belé na Yvonne Vous êtes toujours connecté. Un gros bisou à toi. www.bomokamboka.com pour kuna information malonge zate d'abord ko sabino ezaka babuzoba tolinga bino mwami
Boboko ya Mboka. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love.